Salut, salut, bonjour mes amis, mes chers frères et sœurs. Master ya Saint Kitoko sage ya mboka, l'aigle de l'éternel. Il y a conseil des sages, parole des sages, tosolo la mboka. Donc, lelo na ye lisusu kosolo na bino pour la 1e fois, oyebi kaka, biso, ça na biso topona, eza soki babengi biso, toyambi. Soki babengi biso toyambi. Soki bayebisi biso likambo tosololi. Na esprit ya koconseiller, na esprit ya kopartager. Na biloko moko ya ndenge wana. Donc awa boye nalingi na partager na bandeko ya basi na bandeko ya mibali. Eza conseil, eza conseil des sages. Atinga ngai vidéo. Nana ba vidéo ebele batinda me batan osinga biso tozwa batan bosunganga nazwa batan basunganga nazwa batan Saint Kitoko kobima nde leki elobi Henri Banga Rockman Mr Le Monde alingi kobima nde nini lele kopumbwa nde leki baplace mosusu ezaka soko pumbwe bongo ozata na temps ya yo moko te ozata na temps na yo moko te. Mais bon, on va faire l'effort. Il y a pour ça la masolo, on a délaissé, puisque on a évité côté une chance de retenir. Il y a un moment dans la paix, on a côté, puisqu'on ne sait jamais, là c'est une chance pour retenir. Mais là, et pas nabino, n'a pas si bino, bah merci, n'a pas retour nabino, n'a pas si bino, bah merci, n'a pas parole, n'a pas conseil, n'a pas vidéo, bozotinda. Surtout dans ce pays, nous avons des cours, nous avons privé, nous avons commenté, vraiment, couper sa courage. Donc, ça fait du bien, puisque ils ont l'accepté, ils ont qui est bien. Quand on a les canaux, chaîne, puis avec des comme sous, en tant qu'invité, dans l'andamé, il va commentaire, dans mon raquet bon. Et sa grâce, mon retour sous nous avons été à Tcharabatou. Quand on a le bas, où est qu'on est musical, il y a un faut qu'on y ait bakapolo. Il y a un vraiment, il faut qu'on y ait bakapolo, il faut qu'on le baka bien. Et puis, dans ma communion, surtout, il faut qu'on le baka. Eza na makambo susu il faut kanape monoko mais oyo ya koloba faut koloba ezala ni wana ba bisa inga ndeko mo ba bike azala pe moi dire trop azala radio tout ça et na bisa ils vont dire et ils ont fait partie de la personnalité dureté ya moto ils ont fait partie de la personnalité puisque quelque part il faut être aussi dur pour que ça cas normal moto a rappelé ni wana mais nous partout, ok, débrouiller, il faut tchamaloba, place bateau discuter, il faut zala tout ça. Non, mon pays, il faut zala un peu moins, la 2026. Donc, pour t'amener dans makambo ya 2025, on va changer mon aspect. Oh, ya malamu izaki ya 2025, au salaire plus malamu. Oh, ya mabe ya 2025, il faut tika en 2025, il faut tout changer. Alors, mon pays moins rare. Ah, biso za na biso bato ya réseau na koza la rare air moto bunga te mais na ndenge ya bomoto pe air moko fu moi rare za te place nyonso ka il faut za fête nyonso faut za invitation nyonso faut za parce que ba benga il faut oya non tout peut faut za na ba limite faut za na ba personnalité il faut au planifier kapé tout ça na ba calendrier ngane na za awa so bobenga bopesi une invitation exemple ya le 20 so les gens ont une invitation à le 20 il y a moto avant c'est que l'invitation nous à le 20 bon mon ngate et si mba susté puisque na sina s'engager na moto le 20 na ce qu'on a za kabongo moto ale kaka moto pa na ngaza la raté ah Henri Banga Rockman a fait une invitation à le 20 la tali Adams protection ya bana ya mboka na Zurich apesa inga sous invitation le 20 maintenant nota papi coquette apesa une invitation le 20 maintenant apesa inga liboso c'est pas Henri mais so Henri apesa une invitation liboso en tout cas na web sabino na déjà une invitation le 20 désolé en plus pe attend que batuna ngai ba obtenir rigueur te ba comprendre que déjà biso esima et au peut que cette invitation peut moto pe monanité contenir rigueur te parce que moi il faut que se faire. Voilà, naye pour ma conseil, il y a bandeko mibali surtout. Bandeko mibali surtout. Après, on a le bon moment pour na bandeko basi, mais bandeko mibali surtout.
Mais avant d'appeler ça bino conseil, nalingaki tolanda na vidéo. Tolanda na vidéo batindelinga, totala yango biso nyonso. Naotia yango kaka ya mwa mokuse. Mais totala yango biso tout. Après, biso tozozonga. On a conseil des sages. Tolanda. Voilà. Voilà. Donc, awa boye, naza sûr, ça va. Et qui t'a bouqué, c'est là. Voilà. Naza si bolandi vidéo, bomoni image. Bomoni image et ndenge habite na moni na komba ya Alina Foremanto zabelanga ye. Bomoni image, bomoni image. Sikoyo tosolo rambo. Bomoni image sikoyo eza pona na ina sola sikoyo na bandeko. Image oyo nauti kotiela bino. Ndeko wana africain. Ndeko wana ya africain. Amuti mwasi na ye. Na mobali ya mundele. Ndenge bayibisinga babetenga lisolo. Naza singa bakomi pe. Na se ya video bozo mona mwa explication batie. Mobali akangi mwasi na ye. Na mobali moko ya mundele na hotel. Mobali tango ye babengi ye ayoki ye akomi wana soki ndenge nini basalaki soki ndenge nini moi je sais pas trop. Image ezoloba yango moko nde bomoni ebarde bongo nde bomoni bitumba bakofi ebetami wana donc mibali mibale bazobunda mobali mokolo mwasi aye kokanga likangu ya mwasi na ye ya mundele na kati ya hotel e na méchant na kanda basali mwa masano ti basali mwa masano bameka na nzoto bayeba soki nani akozala vo mobali soki nani moto makasi soki nani yang 6 soki nani tout ça ndeza bomoni wana to ngai batindeli na video sage elobaki deja botindela nga bavideo puis bando banda koloba batinde bavideo ata totindi bavideo mosusu ondire yo mpe ozobwakisa kaka encore yo toyokaka yo olobaka yo bamakambo ya bato olinga kokota te bavie privé ya bato olingaka kokota te wana eza babiloko kaka ya vie privé te eza bamakambo ya conseil eza image ntango totindaka bongo ezalaka te mpona bavie privé mais ezalaka na yango baconseil tout ça est ce que omonaka pe te bato mosusu basalaka yango soki ndenge nini nasi bango na bi bon ok moi je vois natala image bongo nameka kotala à quel point ngai nakoki koconseiller sagement et natali image na bino senaloba te ke natala yango nga moko mpona biso totala yango biso tu natali image na bino j'ai compris que on peut essayer ya kotala niveau nini tokokopesa conseil soki aya nde nalobaka moto aboya conseil azalaka te nasi boyebi adage na ngai sage ya mboka moto aboyaka conseil azalaka te moto nyonso andimaka conseil mais moto andimaka nde conseil oyo ye ezosatisfaire ye moto nyonso aboyaka conseil moto nyonso to te aboya conseil nyonso to moto nyonso andimaka na ya mabe na ya malamu moto nyonso alingaka conseil mais moto apondaka nde conseil oyo ye alingi oyo ezosatisfaire ye osoki opesi ye conseil aboyi koyoka ya yo akoyoka ya moto akopesa ye ya oyo ye alingaki c'est-à-dire eza conseil ye alingi nde wana poni entre les deux conseils omela lotoko te eza conseil nde omela lotoko wana oyebi ke ezalaka bien
lotoko ya mo soko meli yango pe ekoki pe kosala yo soki ndenge nini eza conseil siko ya mela lotoko yo ebisi komela lotoko te conseiller yo pe c'est d'inconvénient yo kuna ba ebisi te ndo mela lotoko eza bien yo ki pe nyonso mbele ba conseil mais aponi oyo ye amoni ke esala bien bon mutu nyonso ayoka conseil yango wana fallait na conseil oyo bandeko mibale babundi ndeko mobali mokolo mwasi aye komona mwasi na ye na mobali mosusu apréféré abeta mobali mosusu to abunda pona mwasi apréféré abunda pona mwasi nasepelaka na banigérien nakoka kobalanse image ata moko be mibale be misato ya banigérien na baniveau basketch basalaka mais naza na droit ya hauteur nango te peut-être bakoya biso basalaka komona batindeli yo message moko mpe neti mwa kilo ekomi ya badroit d'auteur bakoya ofutisanga bambongo mo na nango te na oteka lopango ya bato obie na oteka biloko ya ndako donc naza comme na droit nango te naza mpe na moyen te na minute oyo nde nazosala déjà image boye nakota na bareseau mosusu na bato na babiso yango nasenga bango se bakopesanga mwa droit d'auteur ata image moko mais biso na bino naza si yango tokotaka bafacebook totalaka bastory totalaka babiloko mosusu mpe banigérien basalaka bocomprendre ke pa banigérien nigérien soki akoti amoni mwasi na ye na mobali bolanda parti ya lelo soki botira attention te première réaction ayebisaka mobali wana bima get out of my place get out of my house out nigérien mobali trop souvent ezala out ce qui est différent peut-être na ba sud-africain po sud-africain so akuti obongo so na munduki yele kwandi kumbadi le yoyo nde bakongo balobaka donc okei mpenza libela au revoir mais nigérien nasala constant amoni yo na mwasi na ye akangi bino en flagrant délit ayebisaka ya mobali bima fulkan vatan check amba puruma kende epuis mpe na ngai nayebisaka bango bravo ya bomoi nazwaka babadge na bango mwa trop nazalaka na appréciation mingi mpa na babango sauf ke nazwaka mpe baappréciation mosusu mpo na bango na distance nakondanaka bango bazwaka tenue militaire neti eloko ya blague donc basi basoda nde bango nde bazochik mingi basi ya basoda ondire bazalaka bainfidèle mpo na bango balinga balakisa neti mingi basi ya basoda mpo omona mobali azalaka bateni ana bagala bicome mwasi azotriche nayebisaka bango nalobi ke ondire bajuge mosusu bosala yango mwa bien te puisque soda basakanaka na ye pa apamba te okozwa mwasi ya soda pa apamba te mais lokwa bango bayebi na mboka na bango kezala nango bao mosusu akobomo te nayebi te elwani baa nango out et puis c'est bien bravo à eux pourquoi puisque mobali avec N majuscule l'homme avec H majuscule akoki kobunda mpona mwana mwasi te oyo deja si akei libanda mwasi soki deja si akei libanda bawelelaka ye lisusu te mwasi soki asi abimi bawelelaka ye lisusu d'ailleurs soki deja ozovanda na mwasi okomi deja kosentir to kopresentir ke baacte na ye ke makambo oyo ozalaki sur ke ondeki kosalama eza lisusu ndenge wana te banda atanke mobali banda deja kobule ou otika ou ocontinue mais oimpose loi ou za yo moko na vie pourquoi puisque ezala basi mosusu azalaka azoloba na sa motema na osipande ezala basi mosusu ezalaka aosala makambo azokanisa azoprouve yo ye mpo na ye azokanisa azoprouve yo wana nazoloba nano mpo na bamibali mwasi azokanisa azoprouve yo lokola yo olingaki mwasi to babetelaki ya lisolo ya mandiango to ya mambweni to ya minianga ye mpe sikoyo efo aluka azwa mpe moto mpo aprouve yo sikoyo yo na kibolole na yo soki oza zoba ntango oyoki ke mwasi na yo akomi kobima soki na Tarzan to na matondo okomi na rage ya oluka Tarzan to ya matondo mpo bobunda mpo na mwasi oyo deja akomi kobima na ye na matondo soupçon deja ya mwasi soki oyoki yango obandi koavertir ye ete omoni eza continuel tikali naloba na lingala to naloba ngo na anglais
nakoka français moi mingi te naloba na monoko nini naloba na monoko nini na swahili ou bien naloba na kosa to naloba na zulu soki okomi komona déjà mwasi okomi déjà kopressentir ke masolo makambo okomi na baréaction ezosimba te il faut banda déjà koprévenir d'avenir. Il faut déjà comprendre peut-être moi malgré ya sika. Non solo na bino na ndenge ya sage. Bozo comprendre maintenant il faut kokoma na moi banda ko créer. C'est-à-dire que c'est que asi abedi puisque moto ba pesa conseil to moto ba vanda ka bozo meka kotala eza moto ezaka ke bozo s'approcher po bo meka ko solo là. Et tu le vrai problème ekoki kozala. Mais et pas moi si soki olé azwa yango na forme nani ya kimwasi mais yani azwa na forme ya concurrence en tout cas kobundaka te ndeko mobali mwasi so asi akei oyoki mwasi no basimba alingi libanda kobundaka te na conseil de sage naloba boye mwasi baforsaka ye te mwasi moko te baforsaka ye na mobali oyo akangaki ngai na makasi asalaki ngai boye akendaki na ngai boye mwasi moko te baforsaka ye. D'ailleurs au contraire même la loi mwasi oyo ya yo te fille kaka ou bien maman ou bien moto ya yo te oza na droit ya kobeta ata na lipeka te oza na droit ya kosimba ata na lipeka te na loi déjà soki osimbi mwana mwasi na lipeka boye afundi yo oza na problème na leta oza na problème te oza na droit ya kosimba ye na lipeka te eza tentative ya quelque chose puisque osali yango na consentement na ye te mwasi azalaka capable ke ata mobutu de la république alinga ye aboyi olingi obanda komenace ye mpe adénonce yo mpe oyoki soni okini obundi meme na baréseaux sociaux po tomonaka basi oyo ezalaka mosusu ozokende koharcele na baréseau na baprivé azwi mpena na foto na yo atia yango na réseau apiblie yo asambwisi yo basi ya bongo mpe baza basi ya bongo baza ke avertir yo oyoki te azwi image na yo atie na réseaux sociaux na baconversation afundi yo na réseau afundi yo na public so oza mpe na mwasi na ndako mwasi no mpe atangi so oza na bamakangu mpe bamoni bakompane ke yo oza serie te basi bazala capable ya kosala yango mais so mwasi asali yango te azokomana na yo ozokoma ye mpe azokoma otie motema ye mpe atie motema opesi bizu ye mpe apesi bizu seke alingi ye moto alingi sikoyo moto abongo ye ozokende kobundela ye soki obundi na ngai mpo na ye lobi okobunda lisusu na moto mosusu mpo na ye oza mobali ya ndenge nini okokaka kolinga basi te ozalaka yuma ozalaka jigolo to oza mobali ya ndenge nini oyo basi déjà ntango balobaki kaka bakoti na hotel mpo na yo mobali okokanisa nini mwasi alongoli makolo ye moko apakoli bapoudre ye moko atie bamake-up ye moko aponi lipapa ya bien ye moko po ake koatire mobali wana aluki elamba sexy ye moko alongoli makolo piata pita ntina hotel ye moko eya bakosimba ye na nzoto ye moko ya mitiki ayoke kobunda fozala na motu ya bazoba fozala na motu ya bazoba ngai na bandaka kokola na bandaka koloba soki nakuti mwasi na ngai na mobali nango yebisa mobali lata bilamba bimakende donc esprit ngai nazala nango eza esprit oyo namona yango mpa banigérien oyo mobali akoki kokanga mwasi na makasi te mobali jamais akoki koforce mwasi atia ye litoyi na makasi abima na ye na makasi jamais depuis la nuit du temps esalamaka te mwasi batiaka ye litoyi soki alingi akei soki aboyi ata ayebisi mobali ne na ndako te ata ayebisi chéri ne te ata ayebisi fiancé na ye te mais soki aboyi epuis soki amoni ozokontinue akoreverse yo mwasi baforsaka ye bolingo te mais sikoyo mwasi oyo ozovivre ya ye ata boza basheri ata boza bamakambo ata bozali mwasi na mobali na ndako moko omoni deja na bafe ya ndenge wana mais ozoforce pourquoi oforce pourquoi so aza mwasi na yo to aza sheri na yo likambo na yo soki nini whatever
Au moins, peut-être un symbole, mon aussi, le mot de Jésus qui m'a dit, ou on dit quoi avertir, attention, j'aime pas ça, attention, on a mis OT, attention, on a mis OT, tout, il faut éviter tout ça, désolé, chérie, comme ça, qui sont Adimi, Kati, Balien, tout ça, c'est bon, et vous continuez. Mais si on continue, c'est que Azana pour ça, c'est que ça pour ça, pourquoi on commence, pourquoi on commence. Maintenant, le langage à aigle, natika le langage ça, il y a conseil des sages, n'a qu'un langage à aigle, n'a mata moi mouké likolo. Soko moni moi si na yo. Ata chérie, donc non moi si na forme nyonso, ikangu proposer proposant ou proposer je sais pas quoi, fiancé, femme, moi si. So moni ya yo. Na baje ya bongo. Onanga aigle. Na mati mwa muke likolo. Jouer mutema na yo, pesa ngo kote mususu. Luka mususu. So ke ko luka mwasi mususu, oluki mususu, expliquer réellement vie na yo oyo ezo se passer. Kobomba te. Kobomba te. Yebisa ye. Be na lingi yo na mwasi. Be na lingi yo na chérie. Be na lingi yo na likango. Mais ce qui est important, il fallait retenir que j'ai on a moni déjà pas naie na lingi yango te. De quoi na lingi yango te? Na préféré yo ke ye. Sala effort esprit na yo. Ezala na se. Sala effort ozala stressé te. Créer ba limite o yo moko moni ke na kokota na je ya muto te. Na zongi. Soki mwasi. Na le babo. Soki mwasi na yo omoni déjà na mobali. Okangi déjà na mobali. Oza déjà na preuve que okangi na mobali. Tikai. Tikai. Kobunda te. Tikai. Nake na langage ya aigle, na longo na conseil de ça, nake na aigle, na mingi likolo. Soko monika mwasi na yo. Likangu na yo, chéri na yo, mwasi. Mama bana, mwasi ya ndako. Soki kaka lobi oyoki na mutu mususu. E omoni ke eza bongo. Kobundisaka moninga ne mobali te mpona mwasi. Tika yake dosala makambo na ye. Tika yake dosala makambo na ye. Kobundaka te. Tika ye. Oyo osala prison na yo ya ofele, okoki pe kokufa puisque mobali pe mosusu akoyeba ekope na makasi asali yo mabe, mosusu pe akoki koya ba vagance azwi ba master na ye to nini to baza babandi babiki yo makambo mpona mwasi. Mpona mwasi mibali bakufaka ebele. Mpona mwasi mibali bakufaka ebele. Surtout so mwasi yango ayebi kaka okokaka makambo te. Ako provoquer likambo pe pa okoti na AVC to okufi penza okufi okei. Et puis mwasi ya ndenge wana lokola aza deya na rancune na yo opointe lisusu te bovanda na ye ovivre na ye. Pourquoi? Puisque vie na yo soki lobi peut-être yo okomi na problème ya santé aopinir yo ebele. Aopinir yo ebele. Ba raison bana basi balinga bapesa ke atikaka ngai isolé yango wana nasalaki boye to azokoka na ye makambo te tout ça. Ezalaka kibula moto esalaka ngo. Ezalaka kibula eza kindumba. Aokoka makambo te mpo nani aokoka makambo. Ntango yo ozokende otushe fale oboma libala oke kovanda na motu wana. Ozobima na motu oyo mosusu mpe na conscience oyebi ka aza na mwasi na ye. To aza na likangu na ye. Mais yo préféré obima na likangu na ye oza na mobali oyo ya yo moko otiki na ndako mpo oyebisa biso kakokaka makambo te. Akokaka makambo te na ye mosusu boza na bana. Bosalaka ngo ndenge nini mpo bokoma na babana ngo. Bolingaka bazala na force ya nini oyo yo c'est-à-dire bitumba nini ebele nini oyo obunda na vie oyo ozolinga okompare na mobali na yo boza naye na ndako. Omoni place bobimaka boza bandumba yango. Place bobimaka boza babula yango puisque moto oyo ayebi makambo te akoki kokoma ntina niveau ya raisonnement wana te. Jamais moto akoki kokoma na raisonnement ya makambo oyo ye atikala kosala te na vie na ye. Jamais. Jamais. Donc pour kozwa audace ya kobeta ba masolo mususu il faut ozala sûr que masolo ozobeta bato bazoconsidérer yango ndenge nini baoyamba yango ndenge nini na mitema na bango. C'est pas ozolinga oyebisa bato ke d'ailleurs kutu ndenge eza non bazoyamba yango ndenge nini ozolinga ozwilela yango position to ozwilela yango raison po basala nini po baloba nini. C'est ça ce que bato bakomprenaka te.
ndeko mobali kobundaka na moninga mobali te po omoni azobima na mwasi na yo. Soki mwasi na bimi libanda seke ye moko alingi, ye moko apesa ye bolingo. Tika ye keluka mwasi mosusu. Eza facile. Tika ye kende koluka mosusu. Oboma nzoto pona nini, osofi pona nini. Yo no nasala bele pona ye, nasala nini pona tosalela aka basi. Yo ko bandeko no ko kabela bango te. Oko somba makambo babilopa uno azite bamituka note note somba deja likangu o nanu kuto bali atati to salela ka bango mais ko salela ka bango ko pesa ka bango wana ko satande te le zo pesa eta ko bali ete on dirait tout ce que yo fois ça la fois za ka ya yo ya meilleur soko moni asala ngo te se ka yo te tikai kubunda kate soko bala ki ochake na ndako abimi libando kanyina mobali tikai boya yi akomi limba abanda okotisa mibali na ndako lobi soki okokoka lisusu te sante eboa te okomi na bashese okola to nini akopinir yo okokufa mbangu linga okufa yo moko batia oyo ata na kati ya bacentre ya bavieillard balandelaka oyo ata na banurse oyo babengaka baauxiliaire de vie plutôt ke okufa mpona susi ya mwasi kolinga yango te kolinga yango te kolinga yango te otika kobundaka mpona babasi so mwasi wana omoni esimbi te keluka mosusu so oza na makasi ya kolinga basi te evanda na yo moko oza mpe oblige kaka te ke fozala na mwasi oza oblige te so olingai basi esimbi te mais après obanda okontinue kaka so esimba te tika vanda obanda okende obundaka bundaka boso oke kote mosuku oke bunda babimisele munduki baboni okufi mpona buzoba na yo baevre matanga ndenge wana koya te puisque oza mayele te mwasi baforsaka ye te bakangi na makasi eza viole te mwasi atiki nzoto na ye moko basakani nango apo ekende kobunda epi ozoyoka soni te obundi pe bafilme te bino batie bino mpe na bareseau obundi abundi na bundeli mwasi zoba dimuntu bolimbisa ngai na findi te eza qualification na qualifie motu nde aza azoba mingi oza bololi mingi sikoyo bandeko ya basi so olingi motu susu te nayebi ezala difficile okokoloba te po mobali akoloba noke leya nalingi yo lisusu te kende me basi apo tobaka na courage alingi yo te ayebisi yo peke nalingi yo susu te bima na ndako nanga basi apo tobaka na courage wana bozwaka courage ya koloba ke nalingi mpe esimbi te kende bozwaka courage po courage wana soko olobi yango na motu ekoki kopesa mpe force ya kokende bien akesa mpe makambo mosusu courage wana puisque na basi ndenge toyokana na mokili meme na science baloba basi baza ebele koleka mibali nana kamara nanga mona apesi ye mbote jansi musukita banda oloba abi basalela biso mobali moko basi 6 mobali moko basi 6 awa eza rigole oza na moko 5 bazoyengayenga wana ya yo nzambe aya otuna yo 5 na yo otyaki wapi donc ategi mais jansi musukita napesi yo mbote mofaya soko olingi mobali te ede ye akeluka ta na 5 na ye wana batikalaki ta mosu akotrouve mosusu ese l'objectif eza mingi na biso mibali toacceptaka basi mingi te oyo baza na bahistoire ebele baseve ebele aleka na alain akenda na aigle abimanaki na biso mibali toza na mwa difficulté mingi ya koaccepte bagenre ya bongo mais basi bazala na mwa facilité ya koaccepte biso dans ce sens ke ayebi ke bon ozalaka na mireille esimba nango te sikoyo akomi na nga na lingi nanga kutusu mireille na nzela na nga te epa babasi ezala quand même donc malamu mwasi ayebaka histoire na nga moyo elekaki andima ngai peut-être na ndenge andimi nga plutôt que tovandaka na yo toza na yo mozolingo faire souffrir ngai bozala na courage ya oyebisa mobali te namoni esimba te tokata bozala na courage sikoyo na yo mobali soki oyebi ke mwasi alingi yo lisusu te abi te esimba te alingi nebokata kose tracasser te kose déranger te bolingo eza sexe te bolingo fo bitema mibale vanda il faut complicité ezala fo bozala bamaster il faut bosekaka fo bosololaka il faut bobimaka il faut bomonaka mpe bato il faut bolingo eza tout wana soki déjà sentiment wana joie wana ekomi problème eke ezosimba te to mwasi alingi na ye te mais lukango ailleurs mevanda na yo komisa ndako na ata lokwa bar oyoka miziki awa oyimiki awa so opeyaka vanda na kota na makambo na yo luka nzambe vanda vivre quand même hein
Et ça que non, donc à chaque jour, tu vas dans un abassi, na chaque jour, on peut vous bundara kaka, na chaque jour, on peut non. Voilà, moi, ils ont la babio comme sous tam sous so bozo mon anam na ba misika, so bozo la bino place moi il y a des fois bitumba pe comme en ango sous na batar mon robot quoi. Oko komi de manzoto te puisque moi si à lingi na été. So yo lingi te moi si ata bonde lui forcer au lingi te. Et comme rani tu so ango tika yo ko luka moi si no mususu. So pour moi si pe ya lingi na été te. Tika yo kindo luka moi si mususu. So li basi basili to zo kokolinga te vanda yo moko tata luka tambongo na yo luka construire wana vie na yo luka o créer ba problème ba makamu na yo mususu a fait que ozala de fils kata na kati ya palmarès ya vie ozala ta notamment traverser na yo ke oba nenyo kwa makaka oba na ko se distraire kaka pona mwasi. Et la plupart babasi basala ka bongo trop souvent za babasi oh il y a des fois que yo ko se pulmoner na makambo délé ko ko pesa makambo délé ko ko edi na makambo délé trop souvent babunda ko na mwasi te et mwasi tango yo zo sala biloko ndenge wana ozo zala sur que mutu oh yo sali yango na ye azala mwasi te pourquoi bisango bien parce que mobali nanga azana baba sebele to aza mobula bande ko bima bima yango ngape na komé ko bima bozala concurrence bosala na mbani lokwa mobali ayo bima yo ko bima bazwa histoire na bino mbale ba poser en likola table ya ba famille na bino komino bokanza réseaux sociaux ndia ba famille mais to tata na réseaux sociaux ba juger bino mibale so ba bimiso ozamo si malamu bato ba bimiso mo si malamu bazaka bato basala makambe mona yo o bato basala makambe mona yo te bana basi déjà belé na yebi o ba na mitu ya mayele bango mo déjà bakoma na ko critiquer bino mo bana basi baninga na bango basi na za ba citation ba vidéo bana basi belé o ba olobela ba bino moko basi na ndenge pena ya propre so na ninga ko tyango te na mususu o mona pe côté na mususu o kasa nazo tiela ye to nazo bwa ya ba jeton mais en vrai baloba makambu o eza ya solo na tanga na séminaire tant aux internat bazo ba biso na lycée mwana mwasi mutakoye biso vie ya mwasi tuko mobali akoye biso vie ya mobali mwasi akoye bisanga vie ya mobali te o bien mibali boza mabe bino mobali nonda za mabe mobali nonda sala ki likambo eza ba mibali nyonso tuté de yo faut sa biso vie na bino basi nde bo trishaka nde bolingaka na motema ya solo nde pe bolanda biso mpona koflatter tout ça yo nde oyebisa biso biloko ya bongo biso mpe mibali sikoyo toyebisa bino nde pe biso tokutela bino estce nasepeli na yo to te eloko nini etindaki nalanda yo so omoni mobali azolanda yo boye mosusu alandi na ye kaka boye biso nde tokoyebisa bino oyo biso tokanisaka mpona bino bino mpe boyebisa biso oyo bino bokanisaka mpona biso il faut faire la part des choses koloba na nga te kote yo nde koyebisa ngai mibali baza yo te oza mwasi donc soki ozobima na ngai ekoyebi ke naza na mwasi na nga ozosatendre nini so oza na mobali na yo fale ovanda na mobali na yo okende koluka mobali libanda te pesa mobali libanda pe mibali pe nyonso bazaka bakourage neti bamibali nyonso te neti baede ya koyeba biso biso verité moko boye ekoki koblesse na lobi na ye mibali nyonso tu te bazaka ndenge moko mibali biso mibali toyaka epa na babino tobombi basekre nyonso tobatami na makambo nyonso tolakisi kaka couleur ya pembe po yo olinga ngo osepela tout ça après yo moko la kobandi kodécouvrir après méfiance nde place ebandaka yango wana mais sikoyo problème ezalani malgré okomi kose méfie oyo okomprendre kazalaki na bagene na ye ntango yo okomi kolinga okende obima okomi okebima nde na mibali ya bato mosusu ye akoki koprofite atiki yo po ye mpe deja na bagene na ye ntango mosusu aza na moko oyo alekaka yo deja mais lokola yo na ye deja bozalaka bien bovandaka moyen asala autre ne ezalaka te tu vas koprofite yaki kozwa oyo moko mosusu parmi baoyo abandaki oyo yo osilikeli po alakisa ke remplaçante plutôt azali akoki na ye ko-remplacer mais pas moi si eza na mwa difficulté ya kolakisa ke remplaçant aza direct pourquoi puisque bato mingi yo bando bima na bango baza na bamakangu na bango mpe aolinga bimano mpe na ndenge kaka ya secret po ye mpe azolinga abomba mpe ya ye yango na suka nango bozala komona no le monde est méchant oh mibali baza bato mabe tout ça non mobali aza kaka moto mabe te po banda mokili banda nanu mwasi abimisa mbongo te po ake ebala mobali nanu mwasi apesa mobali bamilio akoleka oyo mobali apesaka mwasi te mobali akobanda ozwa charge ya likangu abandi deja kozwa ya charge na ye
abandi pe ko aider déjà ba fiti beau frère na ba fiti belle sœur na ba fiti beau parents avant même que tu comme ta réalité. Mais moi cité moi ça pour que soit bongo na ya kabeli ndeko mobali et utika epa ya na ye moko pas mobali ye moko. Vous voyez la différence. Le mobile à cause de banda linga yo tia bala yo asala dépense moko ba ko senga ta facture à libala te. Mais ba sengi facture à libala. Mais moi si pour ça la dépense à quoi no calculer na pesa que boy na sondela ki lamba que toujours moi zanga ka boy na pesa ka basket. Surtout ko bobo na fata na bilo surtout oyo asala la yo. Donc bonye bakake sentiment o bokinda ko luka wana ezalaka po moto asakana kaka na nzoto. Asakana kaka na nzoto. La plupart ezalaka mabala te. Vous êtes belé wana tiki vi na yo ke luka moto mo bo babala yo te ovandi otika lingenga. Vous êtes belé. Sentiment o tokenda libanda o yozo liko kende wana mobali na yo na ndako molingo bima eza pona sexe. Otango bime ilongo makolo na yo lati ba mapapa na yo ke ba make up ke yo mo na moto oyebi déjà nde na ke ba osimbanga na nzoto. Nde na ke ba osala ngabo. Ato ke ne compara ngonde ya sala kinga bongo elekaki o ya sala kinga me basali yo bongo basali yo yango. Et après basali yo yango moto wana tango abimi ake ya zo raisonner bi petit wana momia intel wana na sala ki boye. Ya joie ki pena maram na ye. Eza valeur na yo te, eza valeur te. Eza valeur te yo ka sa ata en tout cas yo za danger ebi maram sala kinga wana ou bien petite sœur oyebi ke na lela ki joue yango tout ça asakani na yo puisque ndinga kei amati na betu aza mwasi na ye to aza na makangu na ye oyo penza ye ayebi atiela motema donc mobali kobunda te na suki wana eza conseil de sage après nous a laissé nde nalobaka yango me nayebi ke nyonso alingaka conseil moto na moto apona kote alingi oyo esepelisi yo ozwi oyo esepelisi yo te tikela baoyo esepelisi bango bazwa osona lobi na oke oyo esepeli oseli tobwaka te ebwakama te eza na bato basepeli nango baozwa yango yozwa nde oyo esepelisi yo tikela mpe bato oyo esepelisi yo te po bango mpe baa na mposa oyo esepelisi yo te mpo na ntina na bango donc c'est un peu ça c'est sage ya mboka lève l'éternel naloba na bino so na ye na baconseil sage so na ke na baémission babengisinga mpona makambo baboye nazalaka gentil mingi te puisque naza na baninga naza na bami ebele oyo mpe heure mosusu bakoki kose retrouve mpe na basituation ya boye naza na bacamarade oyo mpe mosusu mpe baza na babasi mpe bakoki kose retrouve na basituation ya boye c'est-à-dire ezalaka difficile mpo moto aaccepte nga na moment oyo nasala babiloko ya baboye ezalaka difficile so ezali na baniveau afrique ta mosusu meme na bandako na bango na nyata te ta mosusu bafufu na bango baopesa o te baomona yango neti nazotuka bango c'est-à-dire ozolo mais eza bavérité moko absolue il faut tolobaka yango bomoi na lobali na bino ke na batv toincarnaka role donc awa naza incarnation ya l'aigle de l'éternel sage ya mboka awa naza saint kitoko te soki nabimi awa naza saint kitoko toza na bamaster toza na bamomi na biso tosali bavante na biso tosali bagroove tochill tout ça soki ndenge nini c'est bon soki naye boye nalongo saint kitoko to naza su na master te na ndenge ya propre naza su na master te nakomi sikoyo acteur nakomi acteur nakomi kojouer film nakomi na rôle oyo nazo incarner nazwi kaka casquette na ngai ya aigle de l'éternel sage ya mboka nalati bapesi nga barôle na ngai action nabandi kojouer donc awa naza koincarne rôle oyo nazosala saint kitoko awa aza te nabwakelaka mutu jeton te nafingaka mutu te nalobaka baréalité oyo ekoki kobanda banda na basaint kitoko ti na basage ya mboka donc tout le monde tokoki kose retrouver na kati wana d'ailleurs il y a beaucoup d'appréciations ntango tosala babiloko mosusu pas pour tout le monde mais pour d'autres personnes et c'est tout à fait normal okozala aimé na tout le monde te sinon place baotiela o poison oyeba te jusque là portez-vous bien God bless you nalingaka bino mingi ndeka nalobaka na bino otindela biso bavideo biso tokobalanse video apres tokosolola mboka tokobalanse video apres tokosala conseil des sages tokobalanse video apres tokosala parole des sages naza na bavideo mosusu deja ekotaki tolekisa nanu oyo ata 2-3 jours après toya olobela image mosusu portez-vous bien que Dieu vous bénisse God bless you Mungu akubariki nzambe apambola bino et donc voilà sage ya mboka
l'aigle de l'Éternel. Voilà. Ça, c'est de l'endu vidéo. Pour mon image. Pour mon image, et ndenge habité na combat ya Lina Foremanto Zabelanga hier. Mon image. Tout sur le Rambo. Mon image, c'est pour les Japonais. Na sur la siko na bandeko. Image oyo na uti kotiela bino. Ndeko wana africain. Ndeko wana ya africain. Uti mwasi na ye. Na mobali ya mundele. Ndenge bayebisinga babete nga lisolo. Naza singa bakomi pe. Na se ya video bozo mona mwa explication batie. Mobali akangi mwasi na ye na mobali moko ya mundele na hotel. Mobali tango ye babengi ye ayoki ye akomi wana soki ndenge nini basalaki soki ndenge nini moi je sais pas trop. Image ezoloba yango moko nde bomoni ebarde bongo nde bomoni bitumba bakofi ebetami wana mibali mibale bazobunda. Mobali mokolo mwasi aye kokanga likangu ya mwasi na ye ya mundele na kati ya hotel et na méchant na kanda basali mwa masano ti basali mwa masano bameka na nzoto bayeba soki nani ozave mobali soki nani muta makasi soki nani yang 6 soki nani tout ça déjà bomoni wana fo ngai batindeli na video sage elobaki déjà botindelanga bavideo puis bando banda koloba batinde bavideo ata totindi bavideo mosusu ondire yo mpe ozobwakisa kaka encore yo toyokaka yo olobaka yo bamakambo ya bato olinga kokota te bavie privé ya bato olinga kokota te wana eza babiloko kaka ya vie privé te eza bamakambo ya conseil eza image ntango totindaka bongo ezalaka te mpona bavie privé mais ezalaka na yango baconseil tout ça est ce que omonaka mpe te bato mosusu basalaka yango soki ndenge nini nasi bango na bi bon ok moi je vois natala l'image bongo nameka kotala à quel point ngai nakoki koconseiller sagement et natali image na bino senaloba te ke natala yango nga moko mpona biso totala yango biso tu natali image na bino j'ai compris que on peut essayer ya kotala niveau nini tokokopesa conseil soki ngai nde nalobaka moto aboya conseil azalaka te asi boyebi adage na ngai sagi ya mboka moto aboyaka conseil azalaka te moto nyonso andimaka conseil mais moto andimaka nde conseil oyo ye ezosatisfaire ye moto nyonso aboyaka conseil moto nyonso to te aboya conseil nyonso to moto nyonso andimaka na ya mabe na ya malamu moto nyonso alingaka conseil mais moto aponaka nde conseil oyo ye alingi oyo ezosatisfaire ye osoki opesi ye conseil aboyi koyoka ya yo akoyoka ya moto akopesa ye ya oyo ye alingaki c'est-à-dire eza conseil ye alingi nde wana aponi entre les deux conseils omela lotoko te eza conseil nde omela lotoko wana oyebi ke ezalaka bien po lotoko oyo mo soki omeli yango mpe ekoki mpe kosala oyo soki ndenge nini eza conseil soki oye amelaka lotoko yo oyebisi ye komela lotoko te oconseille oyo opesi ye bainconvénient ye kuna bayebisi ye te nde omela lotoko eza bien ayoki mpe nyonso mibale eza baconseil na aponi oyo ye amoni ke esala ye bien donc moto nyonso ayokaka conseil yango wana efalaki na ye na conseil oyo bandeko mibale babundi ndeko mobali mokolo mwasi aye komona mwasi na ye na mobali mosusu apréféré abeta mobali mosusu to abunda mpona mwasi apréféré abunda mpona mwasi nasepelaka na banigérien nakokaki kobalanse image ata moko be mibale be misato ya banigérien na baniveau ya basketch basalaka
mais naza na droit ya hauteur nango te, peut-être bakoya ko c'est biso basala komona batindeli yo message moko mpe neti mwa kilo et comme ya ba droit d'auteur bakoya ofutisanga bambongo mo na nango te na oteka lopango bato obe na oteka biloko ya ndako donc na comme na droit nango te naza pe na moyen te na minute oyo nde nazosala déjà image boye nakota na baréseau mosusu na bato na babiso yango nasenga bango se bakopesanga mwa droit d'auteur ata image moko mais biso na bino naza si yango tokotala bafacebook totala bastory totala babiloko mosusu mpe banigérien basalaka bocomprendre ke pa banigérien nigérien soki akoti amoni mwasi na ye na mobali bolanda parti ya lelo soki botira attention te première réaction ayebisaka mobali wana bima get out of my place get out of my house out nigérien mobali trop souvent ezala out ce qui est différent peut-être na basud-africain po sud-africain so akuti obongo so na munduki wele kwandi kumbadi le yoyo nde bakongo balobaka donc okei mpenza libela au revoir mais nigérien nasala constant amoni yo na mwasi na ye akandi bino en flagrant délit ayebisaka mobali bima fuka ratan check amba puma kende epuis mpo na ngai nayebisaka bango bravo ya bomoi nazwaka babadge na bango mwa trop nazalaka na appréciation mingi mpa na babango sauf ke nazwaka mpe baappréciation mosusu mpo na bango na licence nakondanaka bango bazwaka tenue militaire neti eloko ya blague donc basi ye basoda nde bango nde bazwa chik mingi basi ya basoda ondire bazalaka bainfidèle mpo na bango balinga balakisa neti mingi basi ya basoda mpo omona mobali azalaka bateni ana bagarde du corps mais mwasi azotriche nayebisaka bango nalobi ke ondire bajuge mosusu bosala yango mwa bien te puisque soda basakanaka na ye pa apamba te okozwa mwasi ya soda pa apamba te mais lokwa bango bayebi na mboka na bango kezala nango bango mosusu akobomo te nayebi te elwani baa nango out et puis c'est bien bravo à eux pourquoi puisque mobali avec M majuscule l'homme avec H majuscule akoki kobunda mpona mwana mwasi te oyo déjà si akei libanda mwasi soki déjà si akei libanda bawelelaka ye lisusu te mwasi soki asi abimi bawelelaka ye lisusu d'ailleurs soki déjà ozovanda na mwasi okomi déjà kosentir to kopresentir ke baacte na ye ke makambo oyo ozalaki sur ke ondeki kosalama eza lisusu ndenge wana te banda en tant que mobali banda déjà kobule ou otika ou ocontinue mais oimpose loi ou za yo moko na vie pourquoi puisque ezala basi mosusu bazalaka azoloba na se ya motema na osipandre ezala basi mosusu ezalaka aosala makambo azokanisa azoprouve yo ye mpo na ye azokanisa azoprouve yo wana nazoloba nano mpona bamibali mwasi azokanisa azoprouve yo lokola yo olingaki mwasi to babetelaki lisolo ya mandiango to ya mambwenyi to ya minianga ye mpe sikoyo efo aluka azwa mpe moto mpo aprouve yo sikoyo ye na kibolole na yo soki oza zoba ntango oyoki ke mwasi na yo akomi kobima soki na Tarzan to na matondo okomi na rage ya oluka Tarzan to ya matondo mpo bobunda mpo na mwasi oyo deja akomi kobima na ye na matondo soupçon deja ya mwasi soki oyoki yango obandi koavertir ye eke omoni eza continuel tika ye naloba na lingala to naloba ngo na anglais nakoka français mwa mingi te naloba na monoko nini naloba na monoko nini na swahili ou bien naloba na kosa to naloba na zulu soki okomi komona déjà mwasi okomi déjà kopresentir ke masolo makambo okomi na baréaction ezosimba te il faut banda déjà prévenir l'avenir. Il faut banda déjà prendre peut-être moi manière ya sika. Non so na bino na ninga sage. Bozo comprendre maintenant il faut ko koma na moi banda ko créer. C'est-à-dire que
c'est que asi abebi puisque moto ba pesa conseil to moto ba vanda bozo meka kotala eza moto ezaka ke bozo s'approcher po bo meka ko solo là et il vrai problème ekoki kozala mais et pas moi si soki olé azwa yango na forme nanu ya kimwasi mais yani azwa na forme ya concurrence en tout cas kobundaka te ndeko mobali mwasi so asi akei oyoki mwasi no basimba alingi libanda kobundaka te na conseil de sage na lobabo mwasi baforsaka ye te mwasi moko te baforsaka ye na mobali oyo akangaki ngai na makasi asalaki ngai boye akendaki na ngai boye mwasi moko te baforsaka ye d'ailleurs au contraire même na loi mwasi oyo ya yo te fille kaka ou bien mama ou bien moto ya yo te oza na droit ya kobete ata na lipeka te oza na droit ya kosimba ata na lipeka te na loi déjà soki osimbi mwana mwasi na lipeka boye afundi yo oza na problème na l'état oza na problème te oza na droit ya kosimba ye na lipeka te eza tentative ya quelque chose puisque osali yango na consentement na ye te mwasi azalaka capable ke ata mobutu de la république alinga ye aboyi olingi obanda komenace ye mpe adénonce yo mpe oyoki soni okini obundi meme na bareseau sociaux po tomonaka basi oyo ezalaka mosusu bozokende koharcele na bareseau na baprivé azwi pena na foto na yo atia yango na réseau apiblie yo asambwisi yo basi ya bongo mpe baza basi ya bongo baza ke avertir yo oyoki te azwi image na yo atie na réseau sociaux na baconversation afundi yo na réseau afundi yo na public so oza mpe na mwasi na ndako mwasi no mpe atangi so oza na bamakangu mpe bamoni bakompane ke yo oza serie te basi bazala capable ya kosala yango mais so mwasi asali yango te azokomana na yo ozokoma ye mpe azokoma otie motema ye mpe atie motema opesi biju ye mpe apesi biju seke alingi ye moto alingi sikoyo moto abongo ye ozokende kobundela ye soki obundi na ngai mpo na ye lobi okobunda lisusu na moto mosusu mpo na ye oza mobali ya ndenge nini okokaka kolinga basi te ozalaka yuma ozalaka jigolo to oza mobali ya ndenge nini oyo basi déjà ntango balobaki kaka bakoti na hotel mpo na yo mobali okokanisa nini mwasi alongoli makolo ye moko apakoli bapoudre ye moko atie bamake-up ye moko aponi lipapa ya bien ye moko po ake koatire mobali wana aluki elamba sexy ye moko alongoli makolo piata pita ntina hotel ye moko eya bakosimba ye na nzoto ye moko amitiki ayoke kobunda fozala na motu ya bazoba fozala na motu ya bazoba ngai na bandaka kokola na bandaka koloba so nakuti mwasi na ngai na mobali na oyebisa mobali lata bilamba bimakende donc esprit nga nazala nango eza esprit oyo namona yango mpa banigérien oyo mobali akoki kokanga mwasi na makasi te mobali jamais akoki koforce mwasi atia elito na makasi abima na makasi jamais depuis la nuit du temps esalamaka te mwasi batiaka ye litoi soki alingi akei soki aboyi ata ayebisi mobali ne na ndako te ata ayebisi chéri ne te ata ayebisi fiancé na ye te mais soki aboyi epuis soki amoni ozokontinue akoreverse yo mwasi baforsaka ye bolingo te mais sikoyo mwasi oyo ozovivre ye ata boza basheri ata boza bamakangu ata bozali mwasi na mobali na ndako moko omoni ye deja na bafe ya ndenge wana mais ozoforce pourquoi oforce pourquoi so aza mwasi na yo to aza sheri na yo likambo na yo soki nini whatever omoni ye peut-être na symbole moko to signe moko deja eyokende mabe obandi koavertir yeke attention j'aime pas ça attention nalingi oyo te attention nalingi oyo te tutututu il faut éviter tout ça désolé chéri ta mosusu ezalaki soki nini abimi kati balien tout ça c'est bon et bo continuer mais so ezocontinue c'est que aza na posa wana c'est que eza posa na ye pourquoi okomenace ye pourquoi okomenace ye maintenant le langage ya baaigle natikala o langage ya conseil des sages nakende na langage ya baaigle namata mwa moke likolo soki omoni mwasi na yo ata chéri donc naotya mwasi na forme nyonso likangu proposante ou proposer je sais pas quoi
fiancé, ni femme, moi si. So moni ya yo. Na baje ya bongo. Onanga, aigle. Na mati mwa muke likolo. Joa mutema na yo, pesa ngo kote mususu. Luka mususu. So oke ko luka mwasi mususu, oluki mususu, expliquer réellement vie na yo oyo ezo se passer. Kobomba te. Kobomba te. Yebisa ye. Bena lingi yo na ana mwasi. Bena lingi yo na ana chérie. Bena lingi yo na ana likango. Mais ce qui est important, il faut falloir retenir que j'ai on a moni déjà pas naie na lingi yango te. De quoi na lingi yango te? Na préféré yo ke ye. Sala effort esprit na yo. Ezala na se. Sala effort ozala stressé te. Créer ba limite o yo moko moni ke na kokota na jeu ya muto te. Na zongi. Soki mwasi. Na le babo. Soki mwasi na yo omoni déjà na mobali. Okangi déjà na mobali. Oza déjà na preuve que okangi na mobali. Tikai. Tikai kobunda te tikai. Nake na langage ya aigle, na longo na conseil de ça, nake na aigle na mingi likolo. Soko monika mwasi na yo. Likangu na yo, chéri na yo, mwasi. Mama bana, mwasi andaku. Soki kaka lobi oyoki na mutu mususu. E omoni ke eza bongo. Kobundisaka moninga ne mobali te mpona mwasi. Tika ya kendo sa makambo. Tika ya kendo sa makambo. Kobundaka te. Tika ye. Oya osaba prison na yo ya ofele. Okoki te kokufa puisque mobali te mosusu akoyola ekope na makasi asali yo mabe. Mosusu pe akoki koya ba vagance azwi ba master na ye to nini to baza babandi baluki yo makambo mpona mwasi. Mpona mwasi mibali bakufaka ebele. Mpona mwasi mibali bakufaka ebele. Surtout so mwasi yango ayebi kaka okokaka makambo te akoprovoke likambo mpe pa okoti na AVC to okufi mpenza okufi okei. Epuis mwasi ya ndenge wana lokola aza deya na rancune na yo kopointe lisusu te bovanda na ye ovivre na ye. Pourquoi? Puisque vie na yo soki lobi peut-être yo okomi na problème ya santé aopinir yo ebele. Aopinir yo ebele. Ba raison bana basi balinga bapesa ke atikaka ngai isolé yango wana nasalaki boye to azokoka na ye makambo te tout ça ezalaka kibula moto esalaka ngo. Ezalaka kibula eza kindumba. Aokoka makambo te mpo nani aokoka makambo. Ntango yo ozokende touche fale oboma libala te kovanda na mutu wana. Ozobima na mutu oyo mosusu mpe na conscience oyebi aza na mwasi na ye to aza na likangu na ye. Bon yo préféré obima na likangu na ye oza na mobali oyo ya yo moko otike na ndako po oyebisa biso kakokaka makambo te. Akokaka makambo te na ye mosusu boza na bana. Bosalaka ngo ndenge nini mpo bokoma na babana yango. Bolingaka bazala na force ya nini oyo yo c'est-à-dire bitumba nini ebele nini oyo obunda na vie oyo ozolinga comparer na mobali na yo boza naye na ndako. Omoni place bobimaka boza bandumba yango. Place bobimaka boza babula yango puisque moto oyo ayebi makambo te akoki kokoma ntina niveau ya raisonnement wana te. Jamais moto akoki kokoma na raisonnement ya makambo oyo ye atikala kosala te na vie na ye. Jamais. Jamais. Donc mpona kozwa audace ya kobeta bamasolo mosusu il faut ozala sur ke masolo ozobeta bato bazoconsidere yango ndenge nini baoyamba yango ndenge nini na mitema na bango. Piseta oyo ezongo oyebisa bato ke d'ailleurs kutu ndenge eza non bazoyamba yango ndenge nini ozolinga ozwilele yango position to ozwilele yango raison po basala nini po baloba nini. C'est ça c'est que bato bakomprenaka te. Ndeko mobali kobundaka na moninga mobali te po omoni azobima na mwasi na yo. Soki mwasi na bimi libanda seke ye moko alingi ye moko apesa ye bolingo. Tika ye keluka mwasi mosusu eza facile. Tika ye kende koluka mosusu oboma nzoto mpona nini osofi mpona nini yo no nasala ebele mpona ye nasala nini mpona tosalelaka basi yo bandeko no okokabela bango te okosomba makambo babilo pa uno azwi te bamituka no te noki somba deja likangu oyo nanu kutu bali ata te tosalelaka bango me kosalelaka bango kopesaka bango wana kosatande te lelo ozopesa ye tanke obali ete ondire
tout ce que yo fa ça la fois za ka ya yo meilleur soko moni ça la moto c'est que yo te tikai kubunda kate soko balaki ocheke na ndako abimi libando kanyena mobali tikai boya yi akomi abanda okotya mibali na ndako lobi soki okokoka lisusu te sante eboa te okomi na bashege kola to nini akopinir yo okokufa mbangu linga okufa yo moko batya oyo ata na kati ya bacentre ya bavieillard balandelaka oyo ata na baneuse oyo babengaka baauxiliaire de vie plutôt ke okufa mpona susi ya mwasi kolinga yango te kolinga yango te botika kobundaka mpona babasi so mwasi wana omoni esimbi te keluka mosusu so oza na makasi ya kolinga basi te vanda na yo moko oza pe oblige kaka te ke fozala na mwasi oza oblige te so elingaki basi esimbi te mais après obanda okontinue kaka so esimba te tika vanda obanda okobundaka boso oke kote mosusu oke bunda babimiselo munduki na bomi okufi mpona buzoba na yo baevelo matanga ndenge wana oya te puisque oza mayele te mwasi baforsaka ye te bakangi na makasi eza viole te mwasi atiki nzoto na ye moko basakani nango apo eyokende kobunda epi ozoyoka soni te obundi pe bafilme te bino batie bino mpe na bareseau abundi nabundeli mwasi zoba dimuntu bolimbisa ngai na findi te eza qualification na qualifie motu nde aza zoba mingi oza bolele mingi sikoyo bandeko ya basi so olingi motu susu te nayebi ke ezala difficile okokoloba te po mobali akoloba note leya nalingi yo lisusu te kende me basi apo tobaka na courage alingi yo te ayebisi yo peke nalingi yo susu te bima ya ndako nanga basi apo tobaka na courage wana bozwaka courage ya koloba ke nalingi te esimbi te kende bozwaka courage po courage wana soko olobi yango na motu ekoki kopesa pe force ya kokende bien akesa mpe makambo mosusu courage wana puisque na basi ndenge toyokana na mokili meme na science baloba basi baza ebele koleka mibali l'objectif eza mingi na biso mibali toacceptaka basi mingi te oyo baza na bahistoire ebele baseve ebele aleka na alain akenda na aigle abimanaki na biso mibali toza na mwa difficulté mingi ya koaccepte bagenre abongo mais basi bazala na mwa facilité ya koaccepte biso dans ce sens que ayebi ke bon ozalaka na mireille esimba nango te sikoyo akomi na ngai nalingi nanga kutusu mireille na nzela na ngai te epa babasi ezalaka quand même donc malamu mwasi ayebaka histoire na ngai moyo elekaki andima ngai peut-être na ndenge andimi nga plutôt que tovandaka na yo toza na yo mozolinga ofaire souffrir ngai bozala na courage ya oyebisa mobali ke namoni esimba te tokata bozala na courage sikoyo na yo mobali soki oyebi ke mwasi alingi yo lisusu te abi te esimba te alingi yo bokata kose tracasser te kose déranger te bolingo eza sexe te bolingo fo mitema mibale vanda ifo complicité ezala fo bozala bamaster ifo bosekaka fo bosololaka ifo bobimaka ifo bomonaka mpe bato ifo bolingo eza tout wana soki déjà sentiment wana joie wana ekomi problème eke ezosimba te to mwasi alingi na ye te mais lukango ailleurs mevanda na yo komisa ndako na ata lokwa bar oyoka miziki awa so opeyaka vanda na kota na makambo na yo luka nzambe vanda vivre quand même hein eza te ke non luki à chaque jour tovandaka na basi na chaque jour yango mpe bobundaka kaka na chaque jour yango mpe soki non wana yango ezala babiloko mosusu ta mosusu so bozomonana nano na bamisika so bozala bino place moko ya des fois bitumba mpe ekomaka nango ya mosusu na batare moko boye kwa okoki komiboma nzoto te puisque mwasi alingi na ye te so oyo olingi te mwasi ata abondeli ya force oyo olingi te ekomaka nini ti soka nango kotika ye koluka mwasi no mosusu so mpo omoni mwasi mpe olingi na ye pe te tika ye kende oluka mwasi mosusu soki basi basili to ozokokolinga te vanda yo moko tata luka ata mbongo na yo luka oconstruire wana vie na yo luka ocréer baproblème makambo na yo mosusu afeke ozala defiske ata na kati ya palmarès ya vie ozala ata na traverse na yo ke obanda nyokwama kaka obanda kose distraire kaka mpona mwasi
Et la plupart babasi basala bongo trop souvent za babasi oh il y a des fois que yoko ko se pumone na makambo belé ko ko pesa makambo belé ko dina makambo belé trop souvent abunda ko na moi site et moi si tant yo sala biloko ndenge wana ozo zala suka mutu oyo sali yango na ye azala moi site pour koyebisa ngo bien puisque mobali nanga azala baba sebele to aza mobula bande kobima bima yango nga pe na komeki kobima bozala concurrence bosala na mbali lokwa mobali aobima yo po obima bazwa histoire na bino mibale baposa ngo likolo ya table ya bafamille na bino komino bokanisa ya réseau sociaux nde ya bafamille mais toki ata na réseau sociaux bajuge bino mibale soki baobimiso ozala mwasi malamu bato babimiso mwasi malamu bazalaka bato basala makambo nde mona yo po bato basala makambo nde mona yo te bana basi deja ebele nayebi oyo bana mitu ya mayele bango moko deja bakoma na kokritike bino moko bana basi baninga na bango basi nga aza na basitation bavideo ya bana basi ebele oyo baolobela babino moko basi na ndenge mpena ya propre so naninga kotia yango te ntango mosusu omona mpe kote na nga mosusu aokanisa nazotiela ye to nazobwakela bango bajeton mais en vrai balobaka makambo oyo eza ya solo nga na ntango na séminaire ntango tozanga internat bazobana biso na lycée mwana mwasi moto akoyebi biso vie ya mwasi piko mobali akoyebi biso vie ya mobali mwasi akoyebisanga vie ya mobali te oyo bino mibali boza mabe bino mobali nonde aza mabe mobali nonde asalaki oyo likambo eza mibali nyonso tu te mais yo foyebisa biso vie na bino basi nde botrishaka nde bolingaka na motema ya solo nde mpe bolandaka biso mpona koflate tout ça yo nde oyebisa biso biloko ya bongo biso mpe mibali sikoyo toyebisa bino nde mpe biso tokutela bino eske naseteli na yo to te eloko nini etindaki nalanda yo so omoni mobali azolanda yo boye mosusu alandi na ye kaka boye biso nde tokoyebisa bino oyo biso tokanisaka mpona bino bino mpe boyebisa biso oyo bino bokanisaka mpona biso il faut faire la part des choses koloba na nga te te yo nde okoyebisa ngai mibali baza yo te oza mwasi donc soki ozobima na ngai ekoyebi ke naza na yo okomi kosemefie oyo okomprendre azalaki na baje na ye ntango yo okomi kolinga okende obima okomi okebima nde na mibali ya bato mosusu ye akoki koprofite atiki yo po ye mpe deja na baje na ye ntango mosusu aza na moko oyo alekaka yo deja mais lokola yo na ye deja bozalaka bien bovandaka moye asala otrene ezalaka te tu vois koprofite ake kozwa oyo moko mosusu parmi baoyo abandaki oyo yo osilikeli po alakisa ke remplaçante plutôt azali akoki na ye koremplace mais pas mwasi eza na mwa difficulté ya kolakisa ke remplaçant aza direct pourquoi puisque bato mingi yo bando bima na bango baza na bamakangu na bango mpe aolinga bimano mpe na ndenge ka ya secret po ye mpe azolinga abomba mpe ya ye yango na suka nango bozala komona no monde méchant oyo mibali baza bato mabe tout ça non mobali aza kaka moto mabe te po banda mokili banda nanu mwasi abimisa mbongo te po ake ebala mobali nanu mwasi apesa mobali bamilia koleka oyo mobali apesaka mwasi te mobali akobanda ozwa charge ya likangu abandi deja kozwa charge na ye abandi mpe koede deja bafutur beau frère na bafutur belle sœur na bafutur beau parent avant même kuta ekoma ta réalité mais mwasi te mwasi akoki kozwa mbongo na ye akabeli ndeko ya mobali euti ka epai eya na ye moko pa mobali ye moko bomoni différence donc mobali akozwa banda alinga yo tia bala yo asala dépense moko bakosenga ata facture ya libala te mais basengi facture ya libala mais mwasi po asala dépense akobanda okalcule oyo napesaki yo boye nasondelaki elamba po toujours mwa azangaka boye napesaka ye basket surtout mikolo bokoboya nafa ntanga biloko nyonso to oyo asalela yo donc boyebaka ke sentiment oyo bokenda koluka wana ezalaka mpo moto asakana kaka na nzoto asakana kaka na nzoto la plupart ezalaka mabala te boza ebele wana tiki vi na yo okeluka moto moko babala yo te ovandi otikali ndenge wana boza ebele sentiment oyo tokendaka libanda oyo yo ozoluka okende wana mobali na yo na ndako molingi obima eza mpona sexe otango obime elongoni makolo na yo olati bamapapa na yo otie bamekap okei yo mona motu oyebi deja nde nakeba kosimbanga na nzoto nde nakeba kosala nga boye ata okende okompara yango nde asalaki nga bongo elekaki oyo asalaki nga me basali yo bongo basali yo yango et après basali yo yango moto wana ntango abimi akei azoresone abi petite wana momi ya intel wana nasalaki ye boye azwaki mpenza makambo na ye eza valeur na yo te eza valeur te eza valeur te yo tokasa ata atuka yo oza danger ayebi makambo osalaki nga wana
ou bien petite sœur oyebi ke na lelaki jour yango tout ça asakani na yo puisque ndenge akei amati na mbetu aza mwasi na ye oyo aza na makambo na ye oyo mpenza ye ayebi atiela motema donc mobali kobunda te na suki wana eza conseil de sage après nous a laissé nde nalobaka yango me nayebi ke nyonso alingaka conseil moto na moto apona kote alingi oyo esepelisi yo ozwi oyo esepelisi yo te tikela baoyo esepelisi bango bazwa oso na lobi nango te oyo esepelisi yo te obwaka te ebwakama te eza na bato basepeli nango bazwa yango yo zwa nde oyo esepelisi yo tikela mpe bato oyo esepelisi yo te po bango mpe baa na mposa oyo esepelisi yo te mpo na ntina na bango donc c'est un peu ça c'est ça jambo kala de l'éternel alors na bino so na ye na baconseil ça so na ke na baémission babengisi nga mpona makambo baboye nazalaka gentil mingi te puisque naza na baninga naza na bami ebele oyo mpe ere mosusu bakoki kose retrouve mpe na basituation ya boye naza na bacamarade oyo mpe ere mosusu mpe baza na babasi mpe bakoki kose retrouve na basituation ya boye c'est-à-dire ezalaka difficile mpo moto aaccepte nga na moment oyo nasala babiloko ya baboye ezalaka difficile so ezali na baniveau afrique ta mosusu meme na bandako na bango na nyataka te ta mosusu bafufu na bango baopesa o te eza baomona yango neti nazotuka bango sadi ozolo mais eza bavérité moko absolu ifo tolobaka yango bomoi nalobaki na bino ke na batv toincarnaka role donc awa naza incarnation ya l'aigle de l'éternel sage ya mboka awa naza saint kitoko te soki nabimi awa naza saint kitoko toza na bamaster toza na bamomi na biso tosali bavante na biso tosali bagroove tochill tout ça soki ndenge nini c'est bon soki naye boye nalongo saint kitoko to naza su na master te na ndenge ya propre naza su na master te nakomi sikoyo acteur nakomi kojouer film nakomi na rôle oyo nazo incarne nazwi kaka casquette na ngai ya aigle de l'éternel sage ya mboka nalati bapesi nga barôle na ngai action nabandi kojouer donc awa naza koincarne rôle oyo nazosala saint kitoko awa aza te nabwakelaka mutu jeton te nafingaka mutu te nalobaka baréalité oyo ekoki kobanda banda na basaint kitoko ti na basage ya mboka donc tout le monde tokoki kose retrouver na kati wana d'ailleurs il y a beaucoup des appréciations ntango tosala babiloko mosusu pas pour tout le monde mais pour d'autres personnes et c'est à fait normal okozala aimé na tout le monde te sinon là si baotiela o poison oyeba te jusque là portez-vous bien God bless you nalingaka bino mingi nde kaka nalobaka na bino otindela biso bavideo biso tokobalanse video apres tokosolola mboka tokobalanse video apres tokosala conseil des sages tokobalanse video apres tokosala parole des sages naza na bavideo mosusu deja ekotaki tolekisa nanu oyo ata 2-3 jours après toya olobela image mosusu. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu akubariki. Nzambe apambola bino. Et donc voilà. Sage ya mboka, l'aigle de l'éternel.